Ok, bandeko balandi ya Tindika Télévision. Merci pour la fidélité. On la sera toujours dans la carte bétanoïque la bino. On sera toujours branché. Parce que tu la carte bétanoïque la bino. Merci à vous s'abonner, à vous partager, pour liker, pour consommer la vidéo la biso vraiment. Et ça va biso qui te comme casse. Il y a toujours un pour nous la bino mametali. Actualité politique à la biso à l'heure. Dans l'heure, tous allez moi un peu à la blague diva. Je crois bien. Nicolas Bélé, tout le monde a été mais tous en aïe. Tout le monde a fait comme ça l'analyse. Qu'est-ce que ça vraiment l'actualité politique pour la biso to sali na ye na opesi directement mbote mona mboka la blague mbote madame Sephora mbote na balandi nyonso ya Tindika Télévision avec madame Sephora po azalaka wana ka pona bino se mbilinga eza parti par là ye akitaka na siège pona koyeba makambo yango na source et puis na ba question na bino toza wana pona koyanola bino nazokosana te kopesa baye nyonso balandaka ngai mbote nabosani te Samaton depuis Belgique nabosani te Jacob ya Chilejelo toujours nabosani bana kini te o nyonso bazalaka wana mpona koaccompagne ba constitution ya mboka na biso madame Sephora bana kikwiti bana bandundu nabosani bino te napesi bino mbote. Merci pour la mboka pour ça na rozansi kopesa mbote te na bakolo chaîne bapikelina rifai kisombe na bosa soute mon Dieu Luka Lucas à Jésus na kati à Londres papa Damos Balam na Londres na bosa nyote mon vieux Dimbu na Londres na bosa nyote mon vieux Rabat Kasongo na France na bosa nyote mon vieux Guy le Parisien na kati à Londres. Fidèle internaute tokobota directement na actualité na biso mona mboka to sili komona rentrée scolaire ici ko banda mais to moni enseignant bazali ko sala to organiser marche parce que bazali non payé. Tu as évité ton locateur intervention parce que tu as le gratuité et enseignement, ils allaient toujours combattre. Tu peux réussir tes interventions aux animaux. Merci mingi madame Sephora soko bina makambo ya classe nazomona le professeur maître honorable Tony Mwaba on azopesa mbote en passant maman oyebi ke gratuité oyo etungisami makasi na mboka na biso po esimba mais nazopesa merci na ministre wana po esimbi na RDC mobimba bana basali examen ndenge esengeli tina est place esala au moins ba 18 ans bana basalaka examen d'état te babosa nango mais tellement esalemi côté wana nyonso mbilinga ba biloko nyonso ekoya lelo ulobi pona esimba te na yebike ekosimba lisusu parce que c'est simbi bao bazosala ba marche bao bazolinga kobebisa kolakisa ke tozokoka te bato bazokoka te po basala gratuité ou bien basala ma non à moins que bazala bato moko baza mutema mabe pe baza banyama eza bongo obandozo même maman Sephora avant 2 ans le chef de l'État a sali obandozo 80 000 francs 80 000 francs des salaires qui salaire et enseignants. Et maintenant, là, dans 2 ans, c'est déjà 200 000 francs aux enseignants. 200 000. Et que peut musique te baluba si bango ke tozela to sala nano to tala budget na biso ti to comme en janvier bako bakisela bino salaire. Bozo linga ye sale ba sala nini vraiment. Yazana bana te professeur ozo sala marche. Azana bana ngasina été. Azana ou bien zakaka diablo moko boye o bazokotisa bango ozo la kisaka en o ezo sala ke mukonza mboka zo sala eloko te mais ezo sala biso parce que ata bino bozo bundisa ngo mais na moni ezo simba basala ba grève na monaki ministre Tony Mwaba baye basala ki ba grève wana ba misusu basali ni balongoli bango et puis na matriki na bango balongoli yango c'est-à-dire ko perdre au vent na ndako tango azonga na palais amoni mwasini akomi uzanga lipa akomi ozanga ata 200 000 wana zozo par mois ndako yeba ke non na sali erreur ou bien ba conduire biso na erreur parce que bato bozotangisa bazaka bana mboka bozotangisa ba Rwandais te bozotangisa ba Camerounais te bozotangisa bana na bino parce que yo poza na bana na yo pourquoi okendo sala grève yo mutotangisa et puis surtout ezaka ba professeur ou bien ba prof ya catholique pour nous bolingi balakisa biso ke kimbango azalaka na bato batangisaka te bazalaka na ba professeur te ba église ebelo ezaka na bato mais pourquoi en wana ezokoma kaka na ngamu na bango mingi mais bayeba ke mabele nansa mabele appartient au l'état parce que so le bien boto lango lelo okosala eloko te nyonso ekoma ya l'état osala eloko te
ekosimba gratuité esimba nango et puis bato wana nyonso oyo baolinga babebisa yango wana bakose retrouve libanda bakomi otalela yango libanda madame Sephora. Mwana mboka tosuki komona mpe Billy Kambale alobi que l'état de siège était un échec. Donc l'état de siège ezali échec mpona Billy Kambale tokoka tozoma intervention na yo mpona ndenge asili koloba état de siège ezali échec toyebi te état de siège ezali échec par rapport à quoi? Nayebi te madame Sephora azolobela yango bongo azobenga yango échec po misala na bango mabe o bango moko bazosala kuna bamiyebi oyebi ke tosala émission la fois passée on ayebisa bino olobi mpona nini oza na susi ya bandeko ya este te na reponda bino bandeko ya este soki bango moko bamilingi bitumba ekozala na mboka na bango te soki bango moko bamilingi soit basi na bango soit bana oyo bamiyebi ke toza ba 100% congolais 100% congolaise bamoni misala mabe bapapa na bango bazosala na bamama na bango badevoile yango na leta nayebi te ke este elinga ezala na problème ozo comprendre na repondaki bino bongo soki bango bazolobaka eza échec bandeko na bango baza kuna wana oyo ya INC wana baza kuna balongwa nanu balongwa parce que bango mpe baza na kati ya état de siège mais balongwa toyebaka état de siège yango ezotambola ndenge nini eza motema mabe ekosimba oyo nyonso bazobundisa wana omoni tobandaki obundisa matro na politique bato bazobundisa politique to me menala nayebi te soyoka makambo ya politique yango elobama makasi politique yango elobama su tro te ndenge bokomona est wana ebonga mpe etikala kimia ekokota tellement eza mboka moko etondisami na bomengo jamais bakotika yango na kimia parce que babambaka mabanga kana eloko etela kana manga etela ndenge bozoluka ezala bien te eza échec ekozala échec ndeni mpo tomoni kimia bana basali examen d'état atako bozoboma wana ozomona okuti bana moko ya mike boye balatisi bango teni ya RDC na nzoto balatisi bango teni ya RDC na nzoto po ntango bakobwaka bango liboso oyo nyonso basala na bango na na est onati we na est basali boye na est basali boye mais tozoyebisa bino avec président na biso Fachi Beton na nzambe na bato ya motema malamu bamoni ke Congo lelo oyo Congo ezwi président tokokende liboso madame Sephora état de siège wana ekotravaille et puis tokobetela mokonzi ya mboka maboko mwana mboka tosi komona mpe depuis nanga asila kolongwa jusqu'à ce temps ici tomoni susu remplaçant na ye te tomoni na seni suite eza te tomona ye papa mbosi apesaki bango 72 heures mais 72 heures esesili koleka toyebi te soki situation nini to solution nini bakozwa mpona makambo etali remplaçant to président nsini madame Sephora parce que na makambo ya politique ndenge totambola boye ata makambo ya vote nyonso ndenge elekama boye soki boza 10 personnes 6 bavote déjà 4 baéchoué directement bakendaka kaka na kovote moto oyo ou bien kochoisir moto oyo bato baponi oyo baza majoritaire toyebi te papa mboso apesaki bango 72 heures apesi bango 48 heures apesi bango soki nayebi te ntina kopesa bango ba 52 heures bazozela ye kuna kozala wana te ozoyoka bazozela papa mokonzi ya mboka abeta wasoki akota makambo wana akokota yango te akokota aza na tante aza na misala ebele fo asala so baozela yango akota kuna po ekoma mbilinga papa mboso mais apesi bango bazoyoka te omoni deja bango moko bakomi obima na poasa ozomona mutonga nazosatake na ye mingi eza abeshole nayebi te yo ndenge bopermettre nga yo ndenge oza wana so ezala mpo na religion catholique te kaka ndenge oza wana biso bapeuple tolinga totanga komono na monoko tolinga totanga te comment compliquer toute une nation mpo na bien na yo mpo na libumu na yo obota te oza soki ndenge nini te seke oza na mpasi ya congolais ata moko te bapoche na yo bamakangu na bino nde bozwaka bambongo wana mpo bopesaka bango me boyebake nzambe atikalaka nzambe ozoyoka madame Sephora ye lelo akoboya aza mutu me okomona kaka ti ntongo otana boye nzambe alobi sholenga mutu natindi oyo na mokili me je t'appelle mpo peuple congolais etikala kimia koma bino nyonso bokoti boza soki 10 paster na soki combien de sango yo ozoyela baninga mokanda mpo na kolekisa bango ke bovote te libanda population ezozela bino toi tu étais qui mpo na kokende olengisa baninga wana obangisi bango bovote te libanda bazozela bino epuis bato bayaki na memo wana bazalaki banani baopposant oyo ya parti nini oyo oyaki na mokanda wana
bozolakisa biso kaka ke boza na katikati ya mboka te ndenge bayebisa biso ke basango bien il faut bozala na katikati boza te boza milieu du village te ndenge balobaka wana boza te boza motema mabe madame Sephora toyebi ke ndenge bapesi bango déjà 72 heures ezosimba te bapesi nyonso bazosimba mais ekosalema mpo bino moko bozomona déjà bazolukisa soki nani Dodo Kamba bozoluka ye mpo na nini mpo bino nyonso bozalaki place moko oui bino boensegnaka biso boteyaka biso oui bazolukela ye nini c'est-à-dire basekret moko eza wana na kati oyo bango bazolukela ye koma bokondima bananga bokondima bato mosusu me balobi ke kadima wana nde professeur ya bato tu baorganiza élection na mboka na ngai oyo lelo bozoboya moto aza professeur mpona kaka kombo aza moluba sele bao nyonso baleka na nini régime nyonso euti oleka wana nini bavote nyonso bandosala wana babandolekisa sénateur Henri Kabila mpo bazalaki baswahili biso tokokende na élection madame Sephora bamata bakita bazobanga nyonso wana naomonaki baobanga oui bazobanga élection mpo so bandima so baza bato ya mayele so boza na intérêt te kuna na kati intérêt eza ya peuple pourquoi kokende obomisa koluka ke il faut esala au moins ekende ti lelo tokende si ba 4 mois 5 mois tolandelaka makambo ya seni pourquoi est-ce que biso toza wana ka mpona wana tozotourne ka place mo soko to ebongi baketelemisa koto soko to ebongi baketelemisa koto non mais non chole il faut tirer attention parce que moto akelu aza nzambe et puis oza na mabele oyo bato oyo basouffrir pendant 50 ans chole yozoya lelo mpo ya kointimide peuple oyo yeba ke ti ozomona makambo nyonso ezolekana wana eloko esala bino ene mpo bambongo babando olia epa mosengo bamoni ke bango na ta na bango nyonso faci akatikati alongoli babiloko nyonso wana c'est-à-dire baoluka mbongo naomona nanga shole aoluka mbongo bapia ye mbongo mpo osala nango nini ozolinga okoma mosengo bitumba mosengo abundi nde yo obundi bitumba oyo mosengo abundi nde obobundi te naomona lokoso na bino ya mbongo mpo omoni nde baoboya gratuité wana eza mpe mpo na nini mpo ntango ya mosengo babando ofutaka meme ata bambongo wana ndambu ndambu sikoyo na ta na bango baomonake baokotisa eloko te mais ata mosengo akotisaki bambongo tomoni atiki bauniversité ebele bino baoluka mbongo wana mpo bosala nango nini madame Sephora mais te suis komona mpe dossier ram tomoni esi kolobama ete Augustin Kibasa sous la protection de l'union sacrée toyebi te balobi ete to ezali kolobama ete ministre Kibasa azali sous protection ya union sacrée nde ezali kocouvrir ye to kobomba ye mpona makambo etali ram parce que peuple congolais ezali kose plaindre vraiment mpona makambo etali ram madame Sephora makambo ya ram wana tomonaki yango ntango ebandaki biso nyonso tolobi atondima yango union sacrée akoprotege loi ya ram nini loi wana ya ram te akoprotege yango te pourquoi parce que peuple oyo azaka na nsima ya union sacrée union sacrée aza nsima ya peuple soki peuple aboyi eloko yo koprotege yango pourquoi moto azoprotege yango aza te balobaki badepute basala motion na bango nde basi babimisaki yango bakota basala bakotisa so nini plénière na bango soki bakoloba oyo nyonso akoloba wana bayokani ram eza bien te batiela biso ata par an ozo comprendre toza na bango baza bakozi babosala teke bapetit peuple bazali mpo mama moko akozala na mboka papa moko soda moko aza na este aza na bitumba quelque part azotia crédit ne ya 500 francs abenga ata mwasi na bana ayeba baza nde nini ram malien siko date yango ya ram esila quand mpo bazoloba mbongo ezokota ezomonana te eza parmi gratuité ezosoutenir la gratuité de l'enseignement maintenant baprofesseur bango wana bazotambola na nzela mbongo wana siko eza wapi po ede bango parce que balobi Nicolas Kazadi azomona place mbongo wana ezokende te côté mbongo ezokota bazomona yango te ozo comprendre so ezokota na caisse ya l'état so na trésor public il faut bayebisa biso ke ezokota kuna toyeba nini ezolekana maintenant la peuple nyonso azolela bazoboya yango batiela biso soki balingi ram ezala même par an une fois $2 mais oui eza te ke par mois oyo ozokata moto $1 par mois et chaque mois aussi bozokata
tant que bato wana nano bazwi misala ya malonga te baza nano na basalaire ya malonga te azoteka mapa atia kredi ya 500 malie mais ce n'est pas aussi bien barevoir yango tokoboya yango te so eza mpo na identification ya bachombo tokoboya yango te mais barevoir yango madame wana mboka tosili komona mpe fayulu asili koloba ete azali koasime ke mboka na biso ezali kolonise toyebi te tokozwa intervention na yo par rapport à badir na ye mama omoni makambo ya vie mafa makambo ne wana eza makambo ya olanda te ozoyoka lelo azoya na aza caméléon no azochange sujet na kati ya sujet mosusu so ayeboye azochange asali nyonso alingaki asala moni ezosimba te alingi kaka mbrouye biso soki aza na banini moko clé te ne faut pas seulement aller venir seulement pour venir dire aux gens ou bien koambrouye bato mpo bozwa bavi na bino mpo toyebi ke bino nyonso bokomi osalelaka youtube alesaka bino mbongo babese mpo bolia mbongo eza nango babese madame Sephora na meeting alobaki yango te mpo anini après 2 jours ya meeting nde ayobeta yango pourquoi seke amoni ke meeting esimbi te epesi mwa eloko ya malonga te ifaluka bese mono mais tomoni kutu meeting na ye bandeko ebele bafélicité parce que bayoki bakasi esalami te esalami te bato mais oui toyebi ye nyonso oyo alukaka wana alukaka désordre ye moko ake asali meeting na ye asilisi yango amoni moto atelemeli ye te mpo eza na date oyo esengeli asala yango so asimpozaka ndenge asimpozaki na marche nde elingaki ekoma ndenge ekomelaki ye wana te batiaki ye misaka alanse na ye bamarche asala bamarche mais azala nde na eloko moko ya bien oyo azopesa population population aza wana te ntango bokenda kosinye baaccord bokendaka bino moko soki baaccord esimbi te boyo telemela population non biso awa tozalaka population moko te boye soki oyo nini accord ezosinyame kuna bayebisi biso soki accord kuna ezoleka boye toannonce yango na baparlement nyonso debout balobi bato bayebi ke na quelque part eza boye mais ya bino ntango bosinyaka bolobaka te soki esimbi te nde boya na bapolo boya na ba 2000 fois mpona kokweyisa bana bato na bamakadam kokweyisa bana bato na bamakadam fayulu ya moto olanda te basipleya na bango oyebi ke bazwaki mituka batia yango na bagb kuna baoteka me bazwaki mituka baboyaki yango ye akoti kuna ye ndenge aza wana aza molobeli ya peuple alobela peuple na kati ya parlement on ne pas là mpona kolonga babétise wana pamba madame Sephora tomoniaki basilaki kopesa bacombattant na baforce progrès nini bacarte mpona basoin médicaux na bango epa ya Jean-Marie Lukulasi tokoluka tozomwa intervention na yo mpona koyeba comment est-ce que bazali koévolue mpona mambo etali basoin approprié mpona baforce progrès na bacompagnon madame Sephora makambo wana ezoleka na kote ya parti na biso ya UDPS Jean-Marie Lukulasi aza député asalaki offre wana na Dipogré na bandeko nyonso ya bakuluna oyo babandokanga asalaki bango grâce wana bapesi bango carte lisungi bakozwa soin bakozwa mwa salaire wana ezalaki na ngambo ya bato ya Dipogré ntango baye koannonce encore pour la 2e fois bacombattant na baparlementaire debout baya mpe base faire capturer bapesa bango bacarte lisungi bandeko tomonaki bango bacaméra ekitaki tomonaki bandeko wana tie pa Jean-Marie Lukulasi si bazoenregistre bango baannonsaki bango eloko te bacombattant bamoni ke ndenge kote ya Dipogré bazwaka salaire c'est-à-dire biso mpe na ngambo na biso so bapesi biso carte lisungi wana tobandosala nini kozwa salaire bakarte ebimi bakende mpo bazwa mpe salaire na bango bazoyebisa bango ndenge nini te bino eza juste lisungi kaka ya soins médicaux bino boza na salaire te ndenge kaka tokitisaka bacaméra na terrain tomeki otuna mama moko aza wana lobi non Jean-Marie Lukulasi aza simple député azwi engagement même ya kofuta bato ya Dipogré ata so baza 5000 so baza 1000 so baza 10 000 aza na ministère moko te mais l'UDPS a au moins 8 ministères apesi nga exemple nini na affaires étrangères eza lokola nano basaleli yango te na affaires étrangères eza neti basaleli yango te parce que affaires étrangères eko engagé même 500 combattants
500 combattants affaires étrangères. Mais na oui ministère wana. Yango yoki mikolo bazolo ba ministre nyonso ya UDPS. Na bawo baza bien na bawo baza bien te. Bayeba ke onyoso bazo sala bazo sunga mukonzi mboka te. Parce que tout le monde qui bat nyonso wana ba pouvoir oyo cholekawa. Batu bazo se tenir compte pour le peuple ba combattre parce que bango ne ba bundaka. Boyaka pembeni na bango po ba voter bino. Et ça dit que bon bino bon naka boyo komi oluka mwana nkasi, okomi oluka kaka munene, mais muto ya bundela kayo. Oyo ozalaka na likambo bango wana bakoyi na nzela no tozo toloba ke ekweya te ekweyi peke. Pourquoi bozo raisonner en il faut batu musu ba raisonner na place na bino. Vous comprendre madame Sephora. Pourquoi batu musu ba raisonner na place na bango? Merci mon encore retour mon comme na suka émission na biso pour kato vraiment le basi pour ko ex bande ko bazo ki to Hollande biso et bangote na yo que to chite na ni. Oui, nazo yebisa bande ko ya ngai ke to soutenir mukonzi mboka na biso parce que aza lokola Moïse. Ozoyoka madame Sephora. Moïse azokende na kobota mande loi ebimi ke babota bana mibali te. Ozo comprendre? Mais maman Moïse a salé la Moïse panier mouké à tien na maille. Vous comprenez? Ayebaki te que un jour après 3 mois ya Moïse panier wane kokoma mouké. Tellement loi wane kweyaki. Zamba zalaka likolo ya mibeko. Ndenge apesi biso déjà mukonzi mboka na biso Fachi Beton aza lokola Moïse. Azaka na kati ya Congo eza lokola pa Pharaon. Azaka kawa na biso na bango ti mikolo Yesu akoya. Soki ata babundisi na gauche pe na droite biso toza wana ka pona osambela parce que za mwana mboka bozo mona pourquoi ezaka so eloko bien linge sale bazo bundisa ye bo mitungisa te Facha osala misala na yebi ke diaspora bino trop nde bolobaka ebele Facha zo sala misala même à distance bo mona ka zo sala mais abundisa mi makasi ye moko to yebi ke bitumba ngwe komi na suka parce que zo mona Kabila zalaki wasali 5 ans. Après mandat na yende to komi opese ba carte rouge na ba carte jaune wana. Mais tu sais qu'il y a encore 3 ans, au moni mbilinga koto koto. C'est-à-dire eloko bien ça. Ba koto ngisa biso te osala mandat na yepe to kende lecture to voter lisusu makasi. Nazo bo sana te ko pesa ka balandi na nga nyonso bo partager so bo lien et puis bo s'abonner massivement parce qu'à chaque moment à chaque temps so obo zala na posa ba question bo tinda ka e pas Sephora la blague diva za wana ko répondre bino parce que za mwana mboka za mieux placé pour ko répondre bino na bosanité Anastasia na États-Unis na pesi mbote grande sœur na nga propre Kennedy ba na pesi mbote Samaton Bibende nazo bossa na te Céline Chibola na pesi bino mbote bande ko nanga nyonso ba diba nyonso na pesi bino mbote na balandi nanga numéro eza kaka oyo ezalaka déjà kaka wana 081 48 52 726 na bossani diaspora te na pesi bino mbote ba question ya kaka ebele. Merci pour attendre pour la émission. Merci pour la temps que vous avez à consommer pour liker vraiment ma vidéo na biso pour continuer que vous allez brancher mais scotcher la télévision. Merci à tous qui me soutiennent. Papa Damas Balambu na Londres, mon vieux Lucas Jésus na Londres la bosse noté, mon vieux qui est parisien na Kati Londres la bosse noté. Donc vous continuez que vous allez brancher la télévision. Merci na chaque fois dans la wana. Ma plaisir de la réalisation. Quand on se revoit la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo, produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate.
liboso soko tamboli masanga nsima. Eh oui, yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store. Na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store, yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Sekre ezali kaka moko. Eden Store.